Nga na okete. Nga na okete na kole selene na okete. Nga otinga mai. Aba na ngai. Ponga na konda ki na yemu tete ki mission boya bo na luka mo. Nga na yeki na mo mbali. Nga na okete nga na gande na. Dala kusa. Dala. Oye comme dala. Papa Vincent, dala. Oye zali kamuto ni ngana zomo. Dala. Siko yo monaki mibali mususu. Nga men sundenge ndio le ki oluka mo. Nga na obima tu ninga so mbali so. Mbali nga. Là c'est peut-être que tant qu'on va aller qui na bango akobede. Abonnez-vous et n'hésitez pas non plus à liker la vidéo et d'activer la cloche de notification. Voilà, comme ça, c'est parti. Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs à travers le monde pour suivre votre émission spéciale Rencontre des âmes sœurs na kati ya chaîne Abino la voix du peuple tout mesana koyamba bando na biso na ba âmes sœurs bato ba yaka olukaka ba sito mibali mais ezala bande ko belé bo senga na biso bolobaka Vincent tout le monde a kaka bato bayaka koluka mibali tout ça to basi mais tout le monde a nini ba rencontre na pe ça la maraté ozala bien tout ça la rencontre lelo yango to benga spécial rencontre des âmes sœurs parce que les ans ndeko moko mwasi azane kana Kinshasa wa a contacter biso alobi que non Vincent natala qui rencontre des âmes sœurs nazana mwana mobali moko azawana na sepene makasi soko ro sunganga tout ça au sel sangana y rencontre pour que to lingana na ipsa kenga bi pas de problème to pisa na ba jour aye lelo donc to yamba une émission oyo a expliquer biso nini a CP na mobile na blog nini et CP c'est pas mobile wana et à la fin to recode ça pe mobile parce que mobile on peut to bengisi mais ayebi teke to bengisi po to kutanisa ye na mwasi oyo a CP na ye ninga talaki awa na rencontre des âmes sœurs donc restez branchés parce que émission lelo certainement et ko CP Sabino et puis na dédiango na président Adonis Ngamani na la grande dame Julie Kitima bota la émission parce que vraiment et longola bino ba stress ebelé na journal lelo merci. Voilà, chers amis téléspectateurs de Toano Sagibino, que deux autres ça, maman la biso oaye awa na rencontre des âmes sœurs parce que Azoluka a moni mobile oya sepelicie na émission oyo. Bonjour maman. Bonjour. Comment on a? Mboshi. Mboshi. Mboshi to yambio na émission oyo rencontre des âmes sœurs parce que oyo sabiso eloko nini oyo la biso lelo. Na émission na mingi. Eza na jeune mabo azoluka mwasi na sepele na ki pona kuta na ye o sepeli na ye na sepele ma classe o tala na rencontre des âmes sœurs o ni ne sepeli sur pas na ye komona kaka sepele ma classe na nyoso ndenge azali na sepele kaka et siko posa no lelo ezani posa na ngeza efena mona ye okutana oyebisa ye pe na oyo ozana ngo pona ye Siko yo sepeli na ye pona bolingo ya mariage to bobana na na relation normale to eka mariage mbomoko posi na monye bo na ko gatin oh donc au moins si ça va mégano na akotinga pia makasi akotinga baguna na luka penza ngwana mbala expliquer sur bagwa tai mo ya bien no mo ya bien lokwa kanga momboshi na sepe pia na makasi trop ye bakasio uvandi wapi ngai ngala mo achangwa amona chango osaka ni na fi nga débrouillard na débrouillard na kanga nde suki makasi vraiment donc néo débrouillard au kanga suki yepe côté moi musaleza donc bolingo kene bien alors mais avant bato balunga bato pe batotala bon pe ba découvrir yo avant to kotsa mobali yango obota non la botite dans les passés pour tika no po balate elote nous a convaincu pena que mobali wana nde pena bakuna ye penza yo yende kutako ko bota tabana donc papa bana yo ayo
En tout cas. Voilà, chers amis téléspectateurs, je pense que Tozo Landa Mboshi Awa, Mboshi a contacté Gibiso parce que Azoluka Mobali. Azoluka Mobali, pas seulement qui a imagination, mais à tel qu'il rencontre des âmes sœurs à partir de Kinshasa Awa, à Sepeli na Mobali, alors, sans plus tarder, ce que tout ça la boue. Tout ça les surprises. Tout ça les surprises, c'est-à-dire yo Obima, au Tigi Plateau. Na cotissier après na suka ce qu'on est na solana et ce qu'on a ça la bino rencontre donc na yokio ce qu'on a côté ça y na yo ka payer comme ça na suka na bandé nini na côté de sabino Ça va. pour libérer nos plateaux alors comme ça to côté ça y est mobile au bimana voilà chers amis téléspectateurs donc parents et sœurs caméramen assurés au côté la biso sikoyo mobile yo to côté de ça il est na Mboshi merci. Voilà, chers amis téléspectateurs, donc on est au rencontre des âmes sœurs à Onakati Yachien Abino, la voix du peuple est spéciale parce que le lot de au sein de rencontre il y a des âmes sœurs, c'est-à-dire âmes sœurs mi balé bakutani pour que tout banda bolungo na bango et puis ensemble tout même bango si ba na mariage sans plus tarder na refungola siko ndoko na biso mobali to bengisi awa oyo ndoko na biso moi si yeli awa donc pour ça cameraman assuré na osenga yo offre la caméra pour que na solana ndeko mobali awa na kombo ya Pasteur Lité Akanda. Bonjour. Bonjour papa Vincent. Nene. Oui, ça va Nangolo Nzambe, tata na biso alikola so batela. Soki ya batela kite to koya komona na te. Pe na komisi lisusu Nzambe komona yo mikolo ebele. Tikete tata pambola biso. Mais sinon, quand on a mis le belé, c'était quoi? Vous avez une prière? Oui, nazalaki vraiment très concentré. Pour Moussala, on zamba bengeli biso, eza Moussalo, eza facilité. Eza Moussala, faut soit katan, y a ba prière, faut soit katan, y a ba concentration, pour ba tentation pesa mingi. C'est-à-dire, nazalaki toujours quand na kati ba préparation, mais kobo sanate na kati ba préparation, santé pe koko bouger. Ba problème pe na kati ya famille zanga kati, nde yango isala ki to mona na te mais Ngolo Nzambe. Tata pambola bandeko nyoso balingi biso. Voilà, Lité Akanda na mona ko sai ki ba télé réalité moro boye ozo laksa neni no vivaka tout ça banini mais est-ce qu'il y a une évolution so juinda kwango comment? Oui, merci. Nzambe vraiment apambola plus bandeko na biso surtout bazali banda mboka bandeko na biso oyo batika mboka bakenda libanda bazana souci na biso makasi lisusu koleka. Vraiment batika kingaite basala ki vraiment moi contribution ya muke ba misusu bazolo bande kona biso tozana ngote tant o ba difficulté za makasi et ceux qui tozala ki na ngona o ya mingi na ndenge totala ki na ndenge to monaki tokoki kotika yo ndenge wana te nde bande ko bachaki maboko nazwa ki déjà mwanda ko fokolo ba vérité hein pour bande ko tango basungi faut ba mona ke lisungi wana et sali pe quelque chose nazwa ki déjà ndako nazoke ndokota semaine oyo tozali ka bakote na biso kuna bon tata apambola bandeko nyonso obatiaki nga maboko nzamba lola pambola bino poza na bandeko ebele bayebi sansa kokaba baboyaki bakombo na bango etangama bango balobaki topesi mpo na nzambe na likolo asunga biso noke topesi mpo ekoma likambo ya publicité nayebi ke bandeko wana nyonso bazotala tika ete tata apambola bino FB International Fiston Basende agence assyrie patikaki ngai te na Patrick Depa na maboyimbo papa na China ba soutenir kinga makasi. Voilà. Lité Akanda toujours na même ordre d'idée. Au cela qui appelle ya boluka basunga yo pozwa ndako. Mais soki tozongi pe mikolo ti koleke belé na yebi ke na yamba ko pe émission na ngai rencontre des âmes sœurs. Oui. Oyaka wa o la tara vraiment jouer aux arabes boité aux arabes na tenue normale chemise la cola on dirait la coste si j'ai une bonne mémoire be body boy. Wana na lata ki bilamba ya comment il y a divertissement. Bilamba divertissement. Siko na lati bilamba ya Bosanto. OK. Deux bilamba divertissement na bilamba ya Bosanto. Ah, siko on est Bosanto. On est Bosanto. OK. Nayaka awa na so reconnaître nayaka koluka mwasi. Voilà. Na lobaka ngo pe na. Siko question boso to tout d'abord est-ce que ndongo koluka mwasi aussi zo mwasi yango? Bon. Tolo ba vérité papa. Nazwa mwasi kaka na téléphone. Na téléphone. Maintenant nous tokuta na boyete.
abenga ngai tosololaka tout moment atunaka nga santé nga mpe natunaka ye santé bon tobandaki koluka tomona na mes contre état tantôt nga nake koteya na baplace mosusu tantôt nake makambo ya nzambe mwaye mpenza nga ne tokutana ebandaki kozala te mais nayebi eza na mwasi moko mibale te papa po fo tozala sérieux moment ke ozosolola déjà na moko na telefone mosusu aninga bakisama fo yebise te tantine s'il te plaît naza déjà na moko nasololaka na yo nakotya yo wapi nasololaka na ye bon ti lelo nde nanu tomonana te mais nayebi ke soki nzambe asali ngolu mwasi amonani na kopresente kaka na misu na yo tokozonga kaka awa lokola momesano po omoni ke ntango tozalaki nango posa toyaki kolela awa moment ke tozwi toye awa te wana tokobima bengra. Merci. Voilà. Moment on a trouvé bengra il était à Kanda ngana bengisho awa lelo parce que nena informa que nazana sangomo malamu pona yo sangomo malamu ezake parmi bandeko batalaka émission na rencontre des âmes sœurs ezana ndeko moko mwasi oyo misu na ye ko ikolo na yo ouais donc sangomo na ngai na epeso ezaki c'est Jésus Yesu azanzambe okokisi posa motema voilà nalobaki ane oesila tenga fona bala nga fona bota voilà kolozwa lokumu ozanzambe ya makoki nyonso soki epa na yo te nkolo biso tokokima lisusu wapi tika ete bilembo ya kitoko boye na rencontre oyo tika ete bilembo ya kitoko na la voix du peuple ntango nyonso soki toza na pasi tozoya kolela awa ozozanga te kokokisa nzambe ezwa lokumu voilà donc sango yango wana donc ozwi mwasi ozwi mwasi kitoko siko question na ngana tu na yo lité akanda oza prêt ya ko ya mwasi wana na vie na parce que moi déjà osai déjà prière ya kokumisa nzambe papa Vincent naza mutu ndengo zomona tozotambola boko komona pe boye na violer pona nini ba posa nzoto ezotungisa makasi esali ki osani o violer siko ngana boya ki ko violer nazala kaka toujours mabolongo na se mwasi soka monani mabeki azala mobali mais soka za mwasi azaka kaka mwasi na koboya ye pona nini papa soka ye na koyamba ye papa na ngana yamba c'est-à-dire position nyonso komonela mwasi wana oza prêt ya ko assister oui asa mwasi posa no ndeza ozwa posa na ngeza ke nazwa tokende de gauche à droite te papa posa na ngeza papa Vincent ndenge omona kabiso tolekaka awa na betelo mwa lisolo muke nazalaki na mwasi moko nazwaka nzoka mwasi wana nga nazoyeba te ya bimaka na soda nzoka soda wana esakana nga kala papa nazwa kuba moko mukolo mususu papa Vincent kozwa ta ide te pona nini nga nalandaki mwasi oyo na bandeko kosepela na ye nzoka mwasi azokosa ngai nde tongo toyaka awa tolobaka boye tango tunaka ngai ba qualité nini ya mwasi oyo lingi nalobi mwasi wana fo azala kaka ata za ndenge nini fo yeba kaka nzambe voilà soka yebi nzambe voilà donc c'est-à-dire pona yo mukuse mulai pembe nindu munene mukie condition kaka ayeba kaka nzambe donc ayebi nzambe donc yango pe c'est-à-dire ndengo lobaki bongo yango pe emotivaki ndoko na biso mwasi alobi papa abezaka la posa mwasi ayeba nzambe en tout cas nga pe na yebi nzambe naza pe mwasi malamu na bulaka na lukaka na nga et puis ya malamu mosusu akanga suki donc adebriaka na ye aza na makambo asalaka déjà sikoyo na kosenga na équipe na nga ya réalisation oza prêt tokotela mwasi yango oza vraiment prêt voilà na kosenga na équipe dans la réalisation par où c'est cameraman assuré na Dari Divantesa ba préparer nga déjà ba coach na ngai molongani futur madame Kanda madame Lité ya Kanda ba bébé Kanda ba kobotama donc futur madame Lité ya Kanda madame Lité ya Kanda Fabi Dobino est la famille Lité ya Kanda famille Kanda voilà voilà par exemple c'est cameraman la série côté la biso madame nenge bibelobi voici cette fois-ci os de mes os chair de ma chair motema na ngai c'est-à-dire bolingo na yo mwasi na yo oya yo yeyo oyo nzamba pesa yo âme sœur c'est-à-dire mwasi ya vie na yo Lité ya Kanda yo oyo ayebi nzambe oyo pena yo na ye bokosala vie mulai Lité ya Kanda mwasi na yo yeyo pesa mama kasi avandaka pembeni na mama avandela na lokolo Lité ya Kanda afandela yo te
Papa Vincent ngana ko boma mutu awa. Te ko boma. Zela nanu parce que aza molonga ni na yo yeyo. Mais ba solo la kana nous zela nanu to solo la. Mais ozo lukanga zala kanime. Biloko anzo te tele ma omoni ngai. Ité à Kanda donc moi si mon bolonga ni na yo yeyo. Na pesi déjà kiti au Vanda. Pas continuera kiti moro na plateau. Pour tout ça la présentation officielle, il y a relation Lité à Kanda na Mboshi. Madame Lité à Kanda yeyo à côté déjà. Kinshasa eza na makambo elele hein papa. Lité à Kanda madame no yeyo. Réaction no d'abord. Merci. Papa Vincent. Bon, liba les âmes abété. Et sengeli to bala. Voilà. O yango eza biblique. Voilà. Eza mokana. Yéopé aye déjà na vie na yo. Merci. Rencontre des âmes sœurs et boti fouille. Première relation yango na sangisi bato batu na nga trop Vincent depuis bané mission tout le monde a rané ba rencontre ça la maraté tout ça pour une première fois tout le monde peut rencontre et salami entre Lité à Kanda na maman Mboshi donc madame Lité à Kanda maman pasteur. Vraiment papa Vincent na sengi bolimbisa ngai to limbisa yo na ko bala lisusu te. Oh bala souté pourquoi na bosani. Oh, Zanon a tout perdu. Repère un micro 2 minutes, pardon. Maman, Mboshi, si ma micro. Ça va? Ça va. Na sepende ya monye boye. Mobile wa ndulu kaye. Ye penza ye penza luka ye. Mo talaka na émission na biso. Na tala kieko. Baguno yango. Baguna penza luka pinda yango yo ngapena mona yango. Niko likofi hein. Tika baje. Na ko kitso mbanga hein. Boniko. Ité akanda. Ozaka tendre ete la bolingo bonene. Baguno yango. Nazomi kitisa ko naza serviteur. Soki nazaki serviteur te, mais na ko bimisa pe bitumba abo kamo ya papa Vincent. Ko eza génie ni bosalinga yo. Génie to sali Lité akanda. Eza jeté? Eza jeté? Eza jeté mabe makasi. Oh ativande azama mosozo monete. Papa nga na sepe na yo. Yo luka mwasi, nga mwasi na bimi sikoni. Oh. Lité akanda. Ba Vincent zo mo hotel la nyama kambote. Lité akanda. Moi si yeyote, hein? Yaya. Na ko niko eloko moko kokamo. Na ko niko eloko abi okokamo. Tika ba shiwa no to salisa ngai. Hein? Papa Vincent, nga mwasta ba ne ko zela ye. Siko na so ye bate. Siko te na mituna question. Na boti mwana to na bali mineur to likamunini obo nimbo memela ngai. Aza mineur te Lité akanda. Oh non, Papa Vincent. Aza mineur to tale bien te. Non, to yoka na kiboete. To yoka na kiboete. Aza mineur te, mama pese âge na po mo aza mineur te. Na aza mineur te. Na 30 ans. Bon. Papa. Kichasa weze ya koloka. Oh. Lité akanda aza na 30 ans. Mineur ni yozo lukilai. Awate. Ah, t'es pour la nini. Yo ebsa ingani Lité. Lité akanda moni ke yoni mtuto cha désordre ni. O chenga désordre ni mission. Aux autres décevoir non pas seulement ngai mais na bato ba otala parce que yo ebsa inga papa Vincent na luka kaka mwasi. Aye banzambe. Ya maman ebi nzambe to ebi nzambe te. Na ebi nzambe ma kaspe na banga ka. Osambela wapi? Na sami assemblée de saint. Voilà. O sepelate moi c'est ebi déjà nzambe pas kanga suki a aux la charge te pona yo. Hein? Lité akanda. Telemana. Hein? Otala ye. Maman tellement na simbelo micro. Voilà. Voilà. Baluka pena maman mono bien donc baluka pena tambola tala donc ça bena démarche ya mono pena pour yazo chatter mbeke Lité akanda moi si joie pena bien voilà voilà maman moi bise au sala bien ko pesa bise pesa mobile na ni ko eloko bien oyana lo yengete Lité akanda et au sala bien tout se pelisa bato bazo tala biso na saisi rencontre des âmes maman pesa bise te Lité akanda na ni ko eloko bien olingi na papola yo Ato proposa mbena ngai sa. Papa Vincent eza mabete na moni mwasi nazwa peta ya prière na tu nzambe soki eza ye soki eza ye tokozonga kaka awa na tu na nzambe mama omonaki mibali mosusu te kaka ngai te oyo eza libabe na famille na ngai tolikamu nini Lité akanda mama sikoyo ya kumu boya yo bolobi nini
amotu na nzambe toni yo lobini otuna nzambe lelo yo leke na émission obe oluka mwasi nyonso oza kaka mwasi siko nga na bimi awa okomi osambela pa nzambe lelo yoki osambela ete te akanda papa na tuna nzambe te eza mambo otuna nzambe te te akanda nga nde naza awa nga lelo nde toza boye bozokende na ye nzela moko bokende na ndako obe ozwi ndako ti fo mama ekopangwisa ndako adebena eza mokoli mama tuna ye ko apesa adresse oyo papa apangwisa ndako te nazwi na ndako te yo baki ozwi ndako ti nazongi mpa baparent na mabosola na moke tuna ye bakestion okotuna ye teke mobali na yo bapara bafanda wana mpo osala na bango nini nakota babokilo na ngai babokilo na yo yoka mpe soni ko mama ninga nayoka soni papa Vincent likambo boprépare te bimino moke na plateau na timino ta bosala connaissance yo komona yo nani komona mboshe mboshe ovandi wapi abanye nakingasani baparent mpe bazali papa mama baza te bakenda wapi bakufa sikoyo ozomona teke ebandi deja mabe papa na mama bakufa nani akolia mbongo bo bandeko bazali bapapa aleki bazali banoko bazali sikoyo yo monaki mibali mosusu te namona bambeli mosusu ndenge ni yo leki oluka mwasi nga na yobima tobinga biso mibale siko mbali ninga nakokoma nga asepelaki ata bango bazalaki na bango nga asepela deya na yo totelema nano tovanda bon libala eza mabe te toza bato oyo nzambe alingi libala esengeli mobali atika baboti na ye mpe akutana na molongani na ye bavanda basala libota na bango nzambe moto akomi makomi wana asali bien me ngai mpo na lelo natelemeli makomi wana naza na nga lisusu na posa ya mwasi te luka banzela na yo mosusu bosana nga ndenge bosana libela mama abota yo émission wana otalaki eza ngai te nga makambo wana nayebi yango te kende koluka mobali mosusu na bia yo kasi nga nde nayepa na yo nga kokozonga mibali ole na bia ata yo boyino ngai le na obima ta awa ebi combien nga nazwa koloba te bosana nga bosana ipo moto osukisi mibali te ekomi ya koswana ekomi ya koswana te na oloba oloba bosana ngai le yo lekaki ekomi ya koswana te na tuni yo ekomi ya koswana eza ya nzoto te loba ya monoko loba na nzoto kosima ngai te kobeta mpe lisolo oyo teke okutana na ngai te akanda nazongi na plateau parce que omotia madame no mal à l'aise oyo mama moni faut batela bamama tovanda biso moke mama tovanda faut batela bamama lite akanda oyo aza mwasi na yo moni bolingo nyonso jibayema nzembo moko bolingo eza lokwa bilanga loso tongo faut bwakela mai po ekola donc bilanga ekolaka malembe nde ye na bwakela mai ye ne faut bwakela mai oyo akola tika biloko wana papa Vincent ningo tyanga na erreur te mais siko problème nga na tyo na erreur te yo lobi boye pourtant ya lobi nanga kasepeni na yo nga na koti na émission na moni yo moko lobi ke ozoluka kaka mwasi oyo ayebi nzambe mais siko mwasi ayebi nzambe yeyo ana ba critère ni nyonso lobaki mokuse molai pe mwindo ozokipe te mais yeyo aye siko lite akanda yo moboye mpona nini mama liloba na suki ezani mpona lite akanda loba nga suki ezani nga na okete nga na okete naza kola esele na ye na okete nga na otingama ye abana ngai mpo nga navandaki na ye moto atiaki émission boya boye naluka mwasi yango nayaki na moi mobali nga na okete nga naza nde na ye kasi nde ozopana pemena mo bipopepo esala bien tala kosala tolakisa pena bolingo ndenge eza bien tala oyo ekomi tala papa Vincent tala oyo eza likambo to nini nga na